azaki na cohésion na ba musicien na été concert ezaki au top té ba yaki ka wana za golate longola déjà ah golate bino bolinga des fêtes té gola ko lo bongo té zelanga no ozolo ba mabena no ozo comprendre ti gola non ozolo ba mabe parce que gola ko lo ba bongo té Warrior kutu nenga za na côté concert malobi ki habité fallait être là au beta concert boité faire la mystique Warrior a côté tu vois yo singa ke golwa alors automatiquement za golwa Dabino nyo soko foza kame ya pa bino ko neti concert no ko ba neti ke faire la taino alati kitoko ko liga ba mission to ba beta na salwa fallait beta ba 13 concerts na mois ko beta 13 concerts souvent na faire na beti yen jo ko na neo abeti combien ata un cas abeti concert monté fali na muna neo yem daza ba 52 concerts so na neo ata moko na abeti te ka tike bino bozo mo muto atike ni batute a ko kandete ko mo senga tante tanga ganga ki trop d'avance sur bango biso to tindeki ye d'abord comprendre qu'il fallait zo zinga déjà oh assassin kala ngako tusina lobango tanga faire abeti stade de martyr nabi so mo moni faire asali sport azaki ya kolamuka atelemi muta comprenant publicité na ko sport wana ko leka fali azati poza na langage moko spirituel ko leka fali azati et puis depuis wana fali sko abongama pona ko tela sko faire bakali tala ko na chaîne bakali ozo linganga na ba l'occuper bato baza na pesa bango gaz net ndeni yo mo te bakali asila yo randa ngwa beta lisona aza ko misisa na tina répondre bango te baze loko te batanengo na bato ko tcha bango mupanzi bana bezo ba tirer attention vers bango eza bango na ba loko ba denilesi et puis passer wana na denilesi ezala mbala no ya suko le kana te botanga komba fe na bisa ko ba kisi no na o mai ndo menga banga ngote ngape na mona kasai to kuta na ngana yo donc bangisa ngana loko te ezala mbala no ya suka po turo pe nane na ya ko panzo na TV ba lo bakina ko finga yo ozana na escroc ya munene o mukilumbe passer wa escroc ka ba nani ah ouais te boto ko sali ko manzambe ko que affronter bête kitoko on va penser les qui na persiste comme ça on nié ba effort ba ninga c'est pas aussi bon etalinga nani effort ni ba sali lo mutu so abeti mabe alati salite alati manyami parce qu'on ngana ovanda bo ngana bête so na bango et ça la manyami ah ba la te bien te otali ba mise salite concert so mabe de la musique et la musique et la musique on a akufa ki abana ko ka style musique lo beso lo beso na ba TikTok ko lo ba bongo te lo beso tigre aratarate so ga abwa animation ni raté depuis maison mais aratate d'accord bango nde ba opé lo beso opé ça mo makambo la musama po bango bana générique mode simba héritier na les producteurs à concert wana d'accord gote mascotte ça sundola ki pena bo wana amoni ke biete kamate awsa perte héritier na récupérer moi fouti ba caution ba salle yemo ka sombi na 300 billets ngala ko mais fala suma pe 300 billets concert na yemo ake suma 250 billets ya concert na yemo mais ya robi na sombi 300 aza toto ya tembe na ni oui atali sino ke bozo mona tendenga zo bima mutazo zinda yo zo benge toto ya tembe. Un réel plaisir d'être là pour présenter cette grande émission. Merci aux personnes qui sont branchées en ce moment en train de suivre la dite émission sur votre chaîne que vous aimez beaucoup, Flair Monde, HTT. Bien un grand merci à celui qui nous donne confiance du jour au jour, notre DG, Mabi Dembo, moi, Samakasi, soldat, Tamakasi, journaliste, moi, depuis Paris. Mabi, merci pour la confiance et fidélité européenne, service à Batunayo. En tout cas, un grand merci aussi à celui qu'on appelle Normingo Wakanda, mon ami personnel. Babi, tout ça, un espace sur Palme d'Or, chez Maman Colonel, si vous avez besoin, on met la bien. Babi, tout ça, quand on a Maman Colonel, la première avenue de Rosoa Palme d'Or. Quant à moi, je ne suis pas celle la maison, elle m'a invité toujours d'où le Yartakabio derrière la caméra. Je suis avec BG Manda, tout le monde aura directement fait rigoler. On va parler beaucoup des actualités à propos de la musique. D'où le Yartakabio, tu peux m'aider que je puisse prendre bel et bien mon invité qui est BG Manda. Boni papa. Kitoko joli. Kalan. Nazana ngai, tu vas connaître Bimba. Vous êtes là qui ING les cas.
Et là, quand maman, ING les gâtés, tu es une des poto commentant qui t'ont joli. Par exemple, maman événement concert historique pour les gars inaperçus. Donc, si on a un concert, on les gars arabes. Il y a bien les gars inaperçus. Mais j'ai demandé qui va concert et où tu bêta et belé. Tant qu'on va concert et qui va inaperçu. Concert monté les qui inaperçu. Hérité ou t'es robeta concert retiré les autres maman casque. Non, on va bêta les sons. Na ba internet on qui affronta beta kitoko. On va concert les qui inaperçu. Comme ça on y est ba effort à baninga, c'est pas aussi bon etalinga ni. Effort ni ba on ba saler lo mutu so abeti mabe alati salite alati maniano. Parce qu'on a on vanda bona on beta so na bango. Et ça la te maniano. Ah ba la te bien té. Otali ba mise salite. Concert son mabe. Concert ya rythme de la musique babé nani. Et la musique nani. Et la musique on a akufa ki abana ko ka stream musique le bezo. Le bezo ça ba TikTok. Ko ba bongo te le bezo tigre a raté. So ga aboya animation ni raté. Depuis maison mais a raté. D'accord. Bango ne ba opé le bezo opé ça ma kambala musa bango pour bango ana générique mode Simba. Yo web ça générique ni hérité Simba. Et puis le bezo beti wana nzemu o na ba beti on beti on a concert eza na émission. Quand pour boire qui va danser na bango na bango ne ba luki ba diembela ne loko neza bango te. Ikola ba page tout ya héritier watana be c'est ma ça zo diembela on dirait ya ye ça yete le beso beti on na émission. Mais ça bango te yo linga tout elango to lundeni. Abi misagine to tele so ba yo kai. Autour de nous, bouton de musique, il y a un comprenant. Il y a un visa. Il y a un visa pour moi, un peu orgueil. Orgueil par rapport à quoi? Pour monter l'équipe, il y a un l'équipe. Tant qu'il y a un musicien, il y a l'équipe fait une minute. Tant qu'il y a un moko. Attends, tout le monde a cette poussière. Na ba fali yo héritier ko tu don solo ah baby si fali mtaza légende kalamite nani légende ya ba ribo légende ya ba autotune Adolphe auto confirmant Dominguez abi na 2026 obeta arena zo signer pe arena mais bien Adolphe Dominguez vient na za maman na prêtre aza artiste wa beta Olympia oh Blaise Boula na beta moti d'accord oh voilà prêtre yo zo ndeni yo zo mina Adolphe zo le wande monsieur mo boya balabala on a prêtre bimisa ba grand chanteur so to yi ba chela mputu to yi ba finite to yi ba nani ba Zulu o azana Lubumbashi donc ba grand chanteur bimisa ba grand chanteur orchestre bimisa ba grand chanteur orchestre on a tourné donc ya tata za blague. Mais quand bien un grand chanteur, quand même tu connais que non, nous avons un souci. Nous avons un souci vraiment. Quand on a un concert, on a une légende Fally pour pas inviter nanga. Il y a ma bête. Nous avons un souci. Ya tata ayebe lo azoloba ayebe ke soda pemena fali au fula parce qu'elle n'a veta on a vu na biso rambo ba yo kana te c'est normal to ka te so tenga kumbia kofina na plateau ya telemeki so li bino bengane na plateau na otanga ya tata yo na vu na biso rambo boela ni mo ya telemeki atige mission. Mais je demande, tu côté directement à ING Arena où ça livre vraiment concert où ça livre rage. Jusqu'aujourd'hui, l'actualité reste toujours ING Arena. Il n'y a pas d'autre actualité que ça. Mais nous étions vraiment étonnés. Après le concert, on a vu quelques réactions à quelques personnes qui ont un concert. On a vu d'autres Gaulois en train de réclamer que Ferrego là, Azaki na cohésion na ba musicien a été concert Azaki au top té, ba yaki ka wala za Gaulois té. Longo là déjà ah Gaulois té. Bino bolinga des fêtes té. Té Gaulois ko lo ba bongo té. Zela nanu. Ozolo ba mabena nu, ozo comprendre té. Gaulois nanu. Non, ozolo ba mabe parce que Gaulois ko lo ba bongo té. Warrior kutu ndenga za na côté concert malobi ki habité. Fallait être là au bêta concert boité fait la mystique. Warrior à côté. Soyo singa ke Gaulois. Alors automatiquement ça Gaulois.
donc bino nyonso ka foza ka meya pas bino ko neti concert on ko ba neti ke faire alata non alati kitoko kolika ba mission to ba beta na salon. Je comprends. To yena niveau ko yemba muta ko yema fala ko yemba na niveau kolika faire te. Autant na niveau ba invité niveau ba sali cohésion na bango invité monter ba tikala ko yemba bon fala ko yemba na yusundo. Problème entre bino na fali popa. Nini? Problème na bino na fali. Ils ont problème ite fala ibo yemba te faire ibo yemba. Ils ont problème te. Et puis bien que fala za jaloux à faire. Maman na jaloux par rapport pour faire à l'équipe. Fallait beta 13 concerts na moi. Ko beta 13 concerts souvent na na beti yenjo ko na neo abeti combien ata un cas abeti concert monté. Fali na muna neo yem da za ba 52 concerts. So na neo ata moko na abeti te. Ka tike bino bozo moi mon. Atike li batute a ko kandete a comment 50. Tanga ganga ki trop d'avance sur bango biso to tindeki a remis la paix moment na za na sa poli. Fali so poli ne ozawana. Muta pe ce temps até nzoko mbangu mbolo mbangu nana yaki na nani. D'accord. Pour se rona bana ya yo senga ta tangu musique ezongi na poto yo senga bisota temps até abanda ko moni la batu tangu bat ba okende poto te musique ebeta na poto te a se proclamer ye numéro 1 nzambe mais si autant moni musique ezongi faire azongi si musique na poto ah si comme que chacun portera sa propre charge. Oh. So yaka sikoto zinda biso bango baloba makamba kabasele yaka to zinda biso nso nani siko koyeba ko nager. D'abord comprendre qu'il fallait zo zinda déjà. Oh asa zinda kala ngako tusina lobango tanga faire beti stade de martyr. Nabi so bo moni faire asali sport azaki ya kolamuka atelemi muta comprenant publicité na ko sport wana ko leka fali azati. Dans le langage spirituel koleka fali azati. Et puis depuis wana fali sko abongama pona kotela sko faire bakal. Yo mona te concert wana même ya stade de Manti ba bundisa ngo ba tira biso soki ba festival moko ba art martiaux boye o ba jakisha ba yaka nango. Et kenda to tikeli bango stade wana touro ba ko sala ngo nde ba lingi. Mais ba zeleka mukolo wana po ba coincer faire. Lorsque ba comme na yo comprendre que oui faire au leka bango donc ndenga telemi wana moi mobalo na zo ya mabe ba comme zo ngasinga bango abimisi suki tana yo wana mamoni que amour il joue au comparant des millions et quelques vies ça fait déjà 2 mois depuis 2 mois et demi il y a fallu pour passer comme si bozo fan de lango hein to fan de lango ndeni mutasala mutasa numéro 1 de bobenga kai ya ba autotune au bâti sous légende. Il va faut chanter. Il y a un Adolphe Lobingez Ntandimia, Jean-Marie Kassama le Bakaza légende parce qu'il fallait parce que tu as na hotel olingo son sanga olinga kana take vie tata bwana. Na lobby vie ayebi pourquoi lobby. O kite la réponse de question. Ba kinga na lobby que obakisi sous légende. Nga na lobby ka keza. Nga na zo bakisi nga pe na lo bakaka te. D'accord. Bon yebi te fallait za légende ba faut chanter na Congo. Tanga yela bino abiki na yeli bino autotune sur scène na minute mituna bino pa biso autotune ya lo babongo. D'accord. Nzoka yemo nda yo pesa sens qu'il faut chanter na ezaki wana. Po na Congo rumba imba na autotune te. Osoka rumba muto imba rumba na autotune. Mais on a encore un instrument. Ka ça ça le lango. Alors monta ça lango ga yemo abima faut chanter yemo. Mutatinda ya zati. Tout le monde peut faire mais la main est place mon bonnet puis c'est quand na concert tout ça qui image. Bon ce que to mela mai te. Ka bino boloba film to imba mela mai. Te ya yesu ko ndeza o yembi mukimo mela mai ebele. Mutozo yemba mukie mai ebele so o ya ovimba libumpa mbo yemba ndenge. Vraiment. Akasi. Faut yemba nde ebele mai mukie. Sko baba héritier baza ba chanter au voix ka kwa pam. Abeta bolobi ndeni azorane ba visa na facilité. Bon visa nde beta musique. Visa beta musique te. Na facilité. Visa beta musique te. Mais faire go fa bon. Il y a eu ba visa akebeta liboso 250 personnes. Na Robin aleki na bato. Concert Robin on dit beleki a faire héritier watana. Héritier azalika na 250, Robin 300. Aleki concert mte comme na ngolo kwa théâtre comme na lokwa théâtre comme na lokwa concert héritier. Est-ce qu'on a des concerts bon yebite héritier nda des producteur à concert wana. D'accord. Gote mascotte ça sundola ki pena bo wana amoni ke billet kamate. Aosa perdre. Héritier nda récupérer ngwa futi ba concert ba salle
il m'a sombi na 300 billets mais fallait soma payer 300 billets à concert na imo ake soma 250 billets ya concert na imo mais ya Robin na sombi 300 aza toto ya tembe na nini oui atali sino ke bozo mona tendenga zo bima muta zo zinda yo zo benge toto ya tembe bino bozo bo artiste na ndeni aza quand même ndeko na ngai bozo bo même makasi toto ya tembe tala passe mato imangongi éliminé éliminé azo longwa ye moko donc nezana afandaka nie ala tse pampesa kendo suba vraiment oui na mama musique ye avanda souta yo avandaka boye héritage le côté et le côté mbalebele avanda ni afiotola ka sumbanga te azo ka ba bien ndinga zo kendaka poto na subi alali mais na mama musique ya fotola ka mbanga te o ngai wenge muta oyo sa wenge soni yewa. Parlons un peu incapable de retourner sa salle même atteindre 500 personnes. BG Manda, héritier c'est la minime. C'est impoli. Il faut le bagage héritier impoli. Mal éduqué. Héritier impoli, c'est la musique quand même. Et la musique qui était bon ce qu'on fait dans la impoli pour aller. Bah toi mal éduqué ça fali. Ils sont héritiers, bah ça mal éduqué. Ils sont bah père de la famille. Et talinga été. Bon autant bah réfléchir na TV bah on peut atteindre ba émission. Vraiment. On a peur des familles à faire. Bon, on a dit que la politesse, à Tanga, à l'église déjà manqué, même il fallait respect. Père des familles, yo so mona de affaire à l'église abike oui, na longoli tatouage à moi na nzoto. O so ga lobi on la TV. Mais tout le monde a bien fallu à l'équipe na longoli tatouage. Père à cause en ndengwana. Faut ça mal éduqué. Pour moi on a yété mutasenga yo ya muki yo mutobutaki. Vraiment. Si comment le bagé na longoli tatouage moi o po bango ba considérer nga sina kufa. Mais si on a un comportement mabé au prendre des responsabilités, il y a moi na teza le roi neti papa zarata. C'est normal. Et puis, on a relaxé, on a TV, on a dit que on a fait la promotion, il y a ma belle place qui tient na poto ya ngwana. On a linga zata. Yo on parents ni on a poto linga moi ni ba sala ngwana. Jamais. Ba tumsu ba baraté tango linga na TV, na même comportement héritier. Yo ki no finga ba fan na télévision, na ba fan na musicien na bango. Ba osala ngelo côté résultat ya ngwana ti na ngwa ya na concert. Faut y aller par le télévision. Na côté kuna ye bamba ko fina côté visa côté bino kuna boko fina côté ya batu ba. Yango na moni net na mamba visa wana na bandeko na ye pona ko s'adresser na mokonza mboka chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Wana mokonzo biso do voter ke pito na mingi. D'accord. Mais je crois que pour la likambo aligamba visa et comme de trop tandis que faire gola aza patriote moto azo défendre aux amis musique congolaise. Tout le monde a eu fait à traîner full na francophonie. D'accord. Full ya makasi depuis ma musique et banda artiste na traîner full bongo te na ba cérémonie bongo ya minene. Et puis yemba nzembo il y a bandeko ya est. Ils ont parmi les chansons où ils sali que ba combattre ba lembisa mitema ya kofungola nzela poto. D'accord. Vous comprenez? Donc faire à ça patrimoine où il s'est mboka na biso protégé. Mais comment se fait-il et comme na mutu moko boye un individu pour na intérêt na ye a comme ko boma culture ya mboka pour neza ko boma ozui neti fali ozui héritier baza ba incapable ya kosangisa même 10 000 personnes 200 000 personnes na kata na miki ya poto. Preuve ane ba sala ngo ya ngwana. Fallait combien de fois beta ING yokango et ça sold out. Azo ba plaque d'or. Ah, on a ba jeune ba onde ba sala. Il y a Robin Oye wana ou to sala 300 personnes ba PC plaque. Au moins que ça ba fantier. Bozo ko ça sera banane. Bozo ko mi ko sa bino moko. Pour tout le monde dans ce monde. Il y a fait les accords du cas bisoté. Bata potom ba bengabi nan to monde na Belgique mbala liboso monde ba traîner foule ya ndengwana. Mais fi rigola ING ko afficher té mais fallait pas ING. Maman, to za ko au monde des zones. To za na besoin afficher té. Bato bazala qui sur place. Bo sali sold out ou sali sold out. Oh, maman billet sili. Bon bah on nous sold out na ndeni ni bat ba yo luka billet sili. Yo zela ngo so zela ka sal ndai so que sold out et salamaki. Mais oui, il faut se la confirmer les biso parce que bon temps vous tayo luka billet sili elingo lo bani. Bah espace vide to maman, ça vous comprendre détail. Yo moni concert à faire espace vide. Tout à l'heure pour la chaîne à Bakali.
ozo linganga na ba occuper bateau baza na pesa bango gaz net ndeni yo moni te bakali asila yo kana ngwa beta lisona aza o misisa na tina répondre bango te bazé loko te batanengo na bato ko tcha bango mupanzi ba na besoin ba tirer attention vers bango eza bango na ba loko ba Denis Lesi et puis passer wana na Denis Lesi ezala mbala no ya suko le kana te botanga komba fere na bisa ko ba kisi no na o mai ndo menga banga ngote ngape na mona kasai to kuta na ngana yo donc bangisa ngana loko te ezala mbala no ya suka ko turo pe nane na ya ko panzo na TV ba lo bakina ko mo finga yo ozana na escroc ya munene o mukili mumbebi passer wa escroc ka ba nani ah wente boto ko sali ko manzambe ko ntake simba bakisi ne na mai ndombe aya ba ndotala bino na tableau alo benge prophète ya lingi biso nyoso ndo to ndo sala ba biloko wana to ndo dévoiler ba secret na bimisa na nganga place ke na osimba kisi makambe o botila ko lobisa ba biloko msuto lo barate o bakanga ina no mama na escroc ngana sala reportage na nga facile tant bakanga ka escroc ba escroquer batu ki obimisa bango ba ministre ba sala ngona garçon mo kazaka sozi ya Joseph Kabila sozi on a bima na émission ya Zakari otosaka na RTNC eza biloko ngana yebiti tant na lobanga makambo lokuta te na okosela mutu makambuti na journaliste o lelo na 21 ans de carrière na télévision donc na yebi makambo na loba na ko okosela mutu makambuti eza ndenge mona bandai ko s'adresser na mokonza mboka par rapport à makambo ba visa lelo na masolo ya visa na ndenge ba information autozui kombo ya président de l'Assemblée nationale ezobima trop peut-être peu cause Daniel Massaro mta salon mais bimi na kombo ya président de l'Assemblée nationale que yé mutu basangani na héritier pour ko lobaki ba pesa faire ba visa te. Mais vous comprenez Vital Caméra za quand même honnête vient na veka naza parmi batu oyo non na fingité nazo loba par rapport à information de zui et puis na confirmer en moti na lobby par rapport à information oyo to zui ce sont des rumeurs information non tu nous confirmes na lobby confirmation oyo ki bien tene na loba na bi oyo zo bima d'accord mais naza na certitude na moti vous comprenez par rapport à l'enquête oyo ezaki biso to sala mingi ba otanga kombo wana mais certitude na yé côté moko oui que to sala journalisme non c'est bien on ça journalisme maintenant ça a des droits ça droit si qu'on a surtout bien information c'est-à-dire au looki au traité au collecté yango rediffuser yango n'est-ce pas donc on lobby que les informations on a sûreté c'est-à-dire on est comme barimé c'est que comprendre ngatene na lobby na bandeli suki toko na lobby que par rapport il y a information oyo biso to zozwa na lobby te que ça confirmation d'accord na bi ba information oyo biso to zui kombo ya président de l'Assemblée nationale mtezo bima donc sur 5 connus vous comprenez donc c'est-à-dire que yango to yoko loba soke za yango vient na biso bima na makambo na po vient na biso zakle on vient na nga lelo so ye aye na mama musique azaka suna valeur te po depuis bima afinga fere et ça loi netike akoma mutu moko ba reconnaître ka sous valeur na yete na niveau musique mais na niveau politique azali so tali na niveau politique au sentir que vieux pena azali mais na niveau ya musique akoma moto akoyo ka été on bien ba moneka nyonso lo bakaza lokuta pona nini et ça baby ça image moko d'accord c'est pour cela yango peut tozo lo ba pona président de l'Assemblée nationale que biloko o makamba musique surtout na faire aux personnalités na yo et au beba vraiment so reza si réellement si azana kata makambo wana faut obima yango vraiment je comprends parce que même bagola o ezara ki mitu esala raté tant ba koma na point voilà bango pona faire na bango mitema e koma kosuka tango e koma ke ba komo bokomo kangisa bato bosani ke o bino bosala ta mususu e sala bato mitema pasi côté ko ndebo finga te pour ozo ba na écoute ezama ma finga te tozo loba na sens wana parce que héritier loba ke oui il y a kosuki ça fait héritier ya suki ça fait héritier mutaye ko yemba muta bimi azui lelo mukili ba ma confier alors peut que mais c'est le chanteur pour yemba na fait ya ko yebsanga ke na nzembo ni ebimisa grand chanteur à part nzemba nostalgie il y avait na biso l'autre bondomo o ba yemba na faire ya yebsanga nzembo moko ebimisa grand chanteur tout ça rappelle bien il y a un musique il faut un minimum il y a respect na Nicolo et le bas papa Cherabi respectons les gars qui ont vécu vous comprenez
na mona même héritier atindi ba porte parole ba sendi na yo wana ba lega na TV pour na finga vient na biso Marie-Paul vieux wana Marie-Paul abeta wenge mobimba ya jibe na wera bango to ensemble na ba Adolphe abeta bango ba kao awa na bandal musika te asala ba succès ya kosarana te atraîner ba foule o héritier tamsu na komi na niveau wana te alors Marie-Paul pas épina na force te tangu vieux alobi ke oui héritier fois zelaza na tana ya osala succès fingi te alobi ka vérité tant que mukolo balobaka maloba mukolo za rasolo me bisa maloma malama esa loba imadi vous comprenez moto ya za muta mayela comprendre wana mbia katanga lobi boye c'est ka moni il faut vous en avoir patience tana yo ozala yo sozo leka po olingo sala guerre na fala tindi yo olobi oui yo ko bunda na faire yo na niveau ko yemba na nozana mobulo inge voix ka ko pam pam donc moto le baba héritier wana donc o ezake ngana oyebiseka ke abongama ndenga mona katanga abimisa album na liboso awa générer yo kana te po azaka na guerre na wera mais yesi ko touro to tale na yo ka musique na ye moni musique ezana kindoki moko bokondi ola kela na cessé biloko yo héritier ndenga zana côté biso est-ce que héritier à côté kisi pona faire échouer olinga to andolo bango na TV na lobby oui so ba kansanga ngana banga biloko wana te même fali na lobaka na après so ba kangisi nga boyo moni nda na lobaka boyo même vient na so za ka bi na ko sarati nga so atuninga likamu na lobaka nde na moni on comprend nga na ya te pona loba biloba loba to ebi ki na justice qui si ba pouvoir ngote mais na lobi yango posana batu pe o ba signer masolo amour illusoire la costa avec les rythmes wana zoba pam bana otangela nga ba komo biso to beta masolo ba ba oyemba bien o otangela nga muto ayemba lokwa likeleli wana yo so kana nga vanda otala mutabeti conseil na poto 12 personnes 10 personnes les aba journalistes 2 personnes ndeka mbayi na conseil ne siko mutande nga na vanda na beta masolo na ndeni après les na TV ando senga ba pardon musique wana ko et na niveau na ya yete po mayele wana ya koyemba bongo ya yemba lwa likelele azela makelele so ebimi to kotila na elanga bientôt makelele zo bima oyemba lwa bango amour illusoire ya mama yele dimension ya technique a chant wana yena akomi wana te ba oyemba bongo ndeni comprends donc masola musique to beta masola musique pour na minute on des abo faire le sommet de la musique congolaise au senti que mutaleki azate tant Koffi Olomide pesa ke lipamboli so mona pesa lipamboli on so panani mais Koffi auto yemba molili awati to fandika to mona sali video mais za titre nde muna ebo yeba kate oh tam subo yeba kate molili eza titre ya nzembo na ye o eza ke bientôt obima agas hippodrome aussi en danger hippodrome en danger te wana eza ba kabala fali d'accord kabala ya fali a préparé yango ke baloba ke hippodrome de Vincennes eza annulé le kuta mo ya osakana ti ezaka le 19 ya mobimba biso tout ba gaulois to kozala wana si papa Hervé Gaulois suprême yemo sa pesa message ke to zala wana to vimbi se logo talaka na minute à ça teki déjà plus de 50 000 billets vraiment mutusko a teki déjà plus de 50 000 billets biso photo comme ça 100 000 pour vieux wana za légende mongo il y a haut niveau quoi mutakoka ina zati musique wa sali et plus de 40 ans d'expérience ya musique donc incomparable quoi. Parlons un peu de l'entrée des Ferrego là et puis des accoutrements. Eh non. Attends, puis comme il place à Kitoko. Voilà pour se capena pour il place à bien pena ya mwana. Comment bandandi na wana? Na mami kolo va comparer na tortue ninja là et tous les seuls. Maman, au moni téléphone na yango c'est là. Comme soso, au moni mutu so raza zoba zaka zoba. Ne fali ne mo loba ke oui, so zaka zoba. Zala la qui so pour comprendre que bilamba fait la côté na ngwana. Plus de 6 000 euros. 6 800 euros. Ah, puis vous savez, c'est la collection Sika. Moto a tonga yango azaka directrice artistique ya Louis Vuitton. Vraiment. On comprend. Donc c'est-à-dire que mutunda yebité. Zelana la qui soit ngo. TV za radio T. TV za radio T. Ah ma beko tia. Non yebisa oti. No kasowa neti o.
tu es na luyenge kaka yango collection ya blague ti zelo monango yango TV za radio te yango collection yango d'où la bande de la biswango on comprend collection yango ya faire épée wala te donc même couture même couleur mais bah tu vas voir tout zela sikona que non mo des pères que eza parce que ba kasi lo kaneti fait neti hérité nenga la ta bilamba ba jido boy wana de faire épée wala ta bon oh oui, bah montant, sur total, montant, donc total combien? 6685 €. Parce que yo vendre bobando le yo faire la team baby la collection so mona ngona ngala tiam. So yebiti vana nie subalala. La couleur aussi. Et puis rouge dans la couleur, moi, mon toit, il y a force, il y a révolte, mon robot. C'est comme ça qu'il y a canne. Les rouge, ils ont un sacrifice, parce que faire un sacrificateur, mon toit, c'est sacrifié pour nous mémarou au bon port. Capitaine de l'équipe, mon toit, a tombe la musique congolaise. Mon toit, sopa makila na pour que la musique tombe. Après ça, on mise en niveau. Le long, mon toit, ça va na rumba pour. Il est mon fait rigola. Oh, Aza. As un grand chanteur, le sommet de la musique congolaise. Après, c'est mise à niveau. Mise à niveau dans la salle depuis la salle à Bruxelles, la salle Mbalali Bosso. Artiste congolais, puis rumbiste, atteint 10 ans. La configuration à 15 000. Et puis, bateau, na full ezaki wana et vous avez bakomata 18 000. Parce que yotango bandolo bananga ke ba vie des zaki. Ozando ke lingi bat bando kufa na kati bendeni. Ndebo mesana ko boma bat na salle de Martin de fois la boma bato. Ils sont sanguinaires. Bopé mandé mingi, ndé bobeti 2025 ya mnene boyorati 2026. Net oza boto na tourner na Europe. Toi c'est l'année date pesa ma bureau pesa date. Pourquoi bata va tourner? Oh, biso za bato o annuler tourner mo bimane fala sala annuler tourner mo bimala na Canada na États-Unis. Ayebi ke oui bazana ba faux ba sala ba faux document na bango ya makamba ba nini ba banque ya bisote ba kende aona nde ba kanga bango kuni ba kende ba kimi kwani donc c'est à dire que biso ba kwa bango te et faire rigola na tourner na ba concert to beta to sepil sabat musala na ye ezaka ke ya royemba po mutayo ka gu yo mona ba ribe za ikuna sotango ba ribe za te mo oluka so ba ribe za wa ton luki barido na bizu kute kangamaki aboy koteka abi ba client ba okota te siko barido teka mate rido teka mate siko kote akanyi na PG manda ayebi moto ezake aya ba kosomba barido makasi kuneza kafali pour les jeunes. Parlons un peu de choix à invité. Nadida Arena, on avait vu d'autres choix à invité, mais au peut mon choix à invité, mon invité. Est-ce qu'il y a une comparaison entre choix à invité à Didas Arena et ING? Différence c'est ça? Différence c'est ça parce que Awa ils beaucoup plus à la congolaise et puis beaucoup plus pour nous présenter album Le Roi Dynastie. D'accord. Parce que so moni ba invité bazaki on a la majorité ba ngonyonso baza bato ba yembi na kata dynastie. Ils ont la Roi Soleil, Guy Van Bron, hein? Donc grand chanteur de mon pays, Moutazo, yem au sentiment que basalana ma ben affaire. Ti a matin na podium habito salana ka mabe. Mabe bana bango mbali. On est en yemba na fallait yemba niveau bon. Ana pema. On les aime sur la pema chameau. So bata dynastie, pourquoi pas vieux malade au bobengi ça? Il faut appeler disposer. D'accord. Ça comme ma disponibilité. Disponible. Pour qu'on a fait ça, déjà tout le monde a invité. Bah oh bah c'est présenté qui bangouana. Regarde artiste moi ya wenga ya ki baboyaki ayema na podium. Invité ko benga boye ezala nango pi. Considération yo moko bengi pena. Yo ko bisanga neti na stade de Martyrs faire benga ina na benga mutabi que tout le monde a invité. Au mona te ba Diani ba tutu bazaki wana. Na ba Fabrigas bazaki wana ba déplique bango nyonso bazaki wana. Il y a disponibilité pour Robin ça peut monter au PC me date par rapport à temps ils ont des monnaies qui viennent sur mélange même na clip à tout cas là côté tes poids qui dispoté je comprends ils ont disponibilité à monter les lots Sophie Regolati qui musique on peut reconnaître un ami parce que les lots tu reconnais pas Kofi lo mesdames mais la biso chacho faire Regol tu reconnaître un ami les lots sympathique rumba trap d'accord donc il y a une rumba trap ndé quoi les lots ils
moto au comparer na mututi faire au bando comparer netinana aza yimo le seul l'unique na jar na mais merci na ba invité nous sous unité par exemple Soleil wanga bomoni a profiter une occasion na pour na sa date ya concert na ye aza le 13 novembre le 13 novembre salu anande fo na kangango po to lobilango et ça fait quand même bientôt tiens poids mais ça va bien ndenge bozo bengana ka bozo sangisa izo pesa boyokani mais dynastie ça esprit d'équipe dynastie esprit d'équipe et ça le roi neti featuring ya Koffi Olomide na wera na Papa Wemba wake up et ça poto lingana d'accord et mais ce dynastie esprit d'équipe parce qu'on a séparé l'équipe on a mon collègue héritier Fali héritier il y a une équipe peut oh yo so de héritier za mwana maison mère za une équipe té mais non linga bat ba yo kana c'est yo so comprendre ngate moto so za police a musika so va changer net ko changer na to lingité au monde za na ma ko changer wana er mo boye so ne peut bien dit po héritier na faire ba pe ba master té héritier za leki na musala et puis na maramoto na indusa za mukie même tout to ina ninga ba fanatique za mwana donc za leki azela asuba penalala. Parlons un peu de votre musicien Tchétché. Qu'est-ce qui ne va pas? Malgré qu'il n'a pas hérité Watanabe, mais il parle toujours du mal pour faire réguler. Bon, on a vu ce total. Ce héritier m'a dit qu'il y a un fait. Team héritier Zoé, ça pour Azagi pas faire. Non, on l'a eu. Faire réguler la foot à un musicien. À foot à bangote le roi boni. À foot à bangote le roi la boni. Pour ceux qui m'ont dit Moussa Nembong et Koti. On peut ça yo. Bon, bah sommes mis tout gandé. Bafuta banda ko na bango ndeni bafutela baza ba locataire bafutela bafuta asiko banda ko ndeni donc c'est à dire que moto ya ko loba n'importe quoi toi on a besoin te biso faire régola to lingaki ka bomu po ba lobi o azaka mabo makasi biso to lingina mabo makasi ni ona yango gérer mbona a dépasser ngo pampa mate héritier ndenga za bon balia ngona héritier za na mbongo ebele mende za na azata nda kuti to sola ngoti du l'héritage en d'akouté. Oh, oh, bandal sateka, simbisa qui on a mangé de man. Tu vois bien oh, tant que chose informée, t'es gagné sur l'informé, ok. Héritage ça n'anda akouté. So mon place avant d'arranger place, bah foutre la gueule ou foutre là. Na GB wana. On pas honnête. Vraiment. Donc à l'ukana s'organisation, à son maintenant le pas moi bien. Fallait que tu as bunda nanda ko wa le kutazo ko sabiso. Oh, yaye mon copain. Nan. Avant de yenda to ebinda ko ne kota ya nini ya shaniki wana ndako zanga piscine ndako salité ya mania no bongo star international soit disant de bobenga wi muta ebo cha propriétaire na ndako neti et puis star azanga ndako zanga piscine ako sa besoin ndako ba carton na o ezala to mona ko ya vidéo atikala ko vanda te na kati. Non, ici, il est un bateau. Ah, non, ici, il est donc phasé là. Ce qu'on fait dans un château, on est dans un beau vent. Avant de temps, on pas on surtout tant qu'il y a un beau vent château. Piscine à Gaïa. Son côté boyelengi, qui est trop joli. Au côté na kati, au côté que oui studio, star à Sarabongo. Un studio na kati à parler. Oh, fallait ne les abo, ba camarade ne azo yamba on la porte. Ils ont raté. Mais pas faire un parking les alliés invité beaucoup de gens on est là pour nous na baluka likolo invité ba yamba yo ça na mona qui entré à JDT na faire régulier là ils lancer mo na ndoli na mingi ba yamba on a fait régulier ba yamba na les marquer ta mususu na les marquer nze mo okuta kinga na nze matreza otundolinga na mwana ah wala nzemba ya faire régulier c'est quand yamba on peut na JDT non ba yamba asala pe avocat na banda ko zila na concert wana te na zela nzembo. Bon, tant de permettre guité. Tant de permettre guité parce que na ndenge peut te préparer ma solo moni faire rigoler na ndenge banze mon ndenge répertoire te préparer qui en to imaginer sauter parce que concert est à 3 heures du temps. Vraiment, faut mettre ce système OK non concert ndenge sili lobby ba ke. Ya ngono moni to banda ko senga ba soma ba billet pour ça to combien na 2 jours ingeza la bien to bité na Didas Arena. To consommer ba nzembo nyonso na premier jour et puis deuxième jour, tu vas
invité. Donc, on est l'autre, on a 2 jours pour la one. Donc, c'est ça. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande émission. Message, il n'y a pas de support. Ok, Bagola, Bakolando, la ministre, ok, Mokilme, Kolanda, on va retenir pour faire rigoler. Message, c'est que tu as remercié Bagola, tout au Baya qui n'a concert, on a pour la tête qui toko à moitié. Et l'engue à moitié, sous pour non, ma meilleure fan, au Balagi, ma fan, tout le monde de la musique. Ce sont les Bagola, na gladiateur, au tali ba belle fille, au tali ba beau garçon, ba vrai tonton bazaki wana non, c'est dans batala. Pour batala tena kitoko mutu pena andimi a sombi billet, a loué, a zui chambre d'hôtel et puis a foutu transport né au Longatam sous Paris ou bien Londres, ayeti wana. Pour wana c'est 4 coins monde bayaki wana. So kena ba coin lokola o bien abattoir na Bruxelles babi et ba bateau bateka ba bateka ba cuisine africaine. Biloko tout au balamba on a donc tout évident. Ba hôtel les a retourne donc Bruxelles mbala liboso et zo public ndenge on a pour un concert d'artistes africains. Da biloko nyo c'est qualité na weza na ba yebishi yo niveau ba sombi biloko kuna ondimati. Ba kolo ba bo wana ba sepeli makasi. Donc ba restaurant contre le baté donc ba restaurant ezaki ya kotonda bato bazaki plein à craquer et puis biloko était kami donc on a monsieur le maire yemoko ya Bruxelles wa ya mbaki faire rigola avant concert donc à comprendre des dimensions artistes pour monitor mususu ba yebse que artiste na biso Congo à mona ke ndenge na yemo amoni siko que niveau artiste na Congo a traîner full na Bruxelles à respecter malami balé à comprendre que Oscar au saranete donc merci na bagolo et puis merci na bagolo au bayaki total na bango concert en direct na Sayo na force et na force pardon na commune à Kasavubu donc merci na bagolo tout na pesi mbote na batoto balinga BG Manda Taïs et Tim Allegra mon père ouais héritier faut qu'il na la crèche na kufandi saka maman les salo boko motema batale boss mémoire Goudimou depuis Chicago Jérémy Oka les potiers Ricky Basta Prince Kita du pasteur William Snash naza kufandi s'appelle Jean Flix basasa basana nantel héritier testamentaire peu légendaire 4x4 grand poète Kams Kamena yo yebi na pesi mbote na maman Claudine Masaka madame Titi Fidéline moninga bata Laurence Mabiala Guigo Machuda grand chanteur de mon pays oh bientôt pas au sa titre na yanze Mbonyame qui la Real de Madrid na robosa na répété firmer ma toto motorola ta Yesu Christ tanga robota mamba mi balé tanga oyamba na mi balé firmer ma toto à bière du monde qui mutala ti bato makasi na Bruxelles wana na Paris contre le baté na Afrique contre ndé place ndala la rapport la tsaka bato makasi firmer ma toto na PCB mbote na Viens dans Madison, Motema Bata Maman Gel, hôtel Madison à Luanda 5 étoiles. Bientôt, maman na hôtel de luxe, où on a 5 étoiles qui t'ont aujourd'hui. Maman Claudine Massaka na Peso Mbote, na Cape Town, Maître Junior là depuis Cape Town, le Kololoboko, des fois, t'es Mike Mwamba. On est vraiment ensemble, on guitare et gauloise à solo na Peso Mbote passe aux allées. Merci beaucoup, BG. Parce que répondre à une invitation à Bisso Babi. C'est par ici que s'achève cette grande édition de émission. Moi, BG. Cette grande édition du journal. Dans émission, na journaliste. Tu peux oser donc BG Manda na magazine depuis na longa linga la fascine na magazine Indusa Mag ba o pe ba ko tata msubo s'abonner na YouTube na ngai ko sala pe bien bo soutenir ngai obetika ka Indusa TV officiel ozwa magazine na biso butala biso na puis bo s'abonner et osala nga bien makasi. Merci à toutes les personnes qui nous suivaient avec beaucoup d'attention soutenue. Merci à Flair, à Dembo Wembo, moi Samandefo. Merci aussi à Douya Fakabé qui est derrière la caméra. Quant à moi, Bercelan, moi je vous quitte. On se retrouve prochainement même avec un nouveau numéro de la vie. Ah, tout dans l'espace Pam d'Or, on a Maman Colonel. Pam d'Or qui toque, sur la banda, les gars, sur côté Maman Colonel. Mon bimba. On se retrouve prochainement. Bye 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 bye.